yango pe biso pe zalaka soki olingo senga eloko moko na monde mystique tozoko utiliser poste. Alors poste wana ezalaki poste na ezalaki wana cimetière ya Kintsuka. Alors ezalaki na ba tombo ndenge bomonaka ba croix. Soki baba yokunda mutu croix wana bakomaka numero bakomi kombo ya mutu bakomi année mutu wana no bakomi numero soki bakomi yango batie bar batie année na suka o mutu wana kufeli. Alors ngai tombo wana ezaki tombo mutu asa kufa wana mutu wana numero na ye oyo nga nazaki kosalela numero ezaki 0037 bar 77. Donc mutu wana kufaka na 1977. Ola ozo senga na ba grand maître na bato bazo tinda puissance ke ngai mosali na bino na sengi puissance eya. Tango ba ko envoyer puissance wana koya yo moko parce que ndenge o ba no utiliser puissance wana na ba besoin na yo mais puissance ekoya. Pourtant nazo ba dona ana ayukula mandene don. Donc prière wana atana lobi yango mutu moko akotika la koye bango azate. Mutu moko akotika koye bango azate l'air wana esprit ekomi ndo bandi ko utiliser yango. Bestango to bele la esprit wana esprit eyaka na ring eye na ring boy. Et loko na ko pesa exemple moko. Exemple na zo pesa pour comprendre ndenge esprit eyaka. Tozali na kachele mususu akenda bo son nom repose en paix Selemani moja et dingwe pe azaosa biloko wana tango Selemani azolinga beta tête dans le vide bien patte dans le vide tango asala ke vocation wana abenga ke esprit Kin Elengi TV yango ndi makambo. Kin Elengi TV Yannick Wenge yonde makambo. Bonjour, bonsoir, sans de prendre Ebo Capté, la reine de la presse congolaise, grâce à Damou qui est si bémol. Avant tout, je profite par cette occasion de saluer mon papa, Jean-Yves Fondiana Evray, Balobi, Chancel Badra, na Paris, Grand Sœur Nangaï. Vraiment, Lelo, la reine de la presse congolaise, Aéli Souchou, na Kinshasa, Elengi, Kinshasa Information, bon s'abonner toujours. Lelo, na maître Dawa, Azo, Tozo Solo, la Naye, à propos ya makambu naye, à Bongoli Mutema, ayambi yesu comme obikisi donc lelo micro eza pa ya maître Dawa azobete la biso na ba oba sabona pona biso vi na ya bandaki ndenge nini ndakomi a changer a bongoli mutema lelo to yoka information maloba o eza na kati na ye micro eza pa ya maître Dawa. Bonjour maître Dawa. Bonjour, merci. Nazo saluer batu nyonso bazolanda ngai. Ngai kombo na ngai Dienga Dao, mais na bengama mingi na kombo ya maître Dao. Na banda ba sport na nga bomwana mingi, na banda ba sport na bandi na sali karaté, après karaté na ke na self défense, après self défense na yeko sala yoga tangu na banga ki kokoma na niveau moko ya kokota makambo ya mulili na yeko tika yango nde na yeko kota na yeko sala sport ya lutte. Lutte wana eza sport oyo babanda yango soko bandi yango soko comme na suka nango nde ekomisaka mutu catcher. Alors tango na saki lutte wana tana yo koma catcher eloko etindanga na sala ba sport wana mingi ezalaki po nini na vi nanga na zwaka kamoko ya malade makasi oyo ezake famille ekotaka na malade wana ti batonga bakobetanga batonga na ekosala ke epesanga paralysé. Nazoka paralysé na nzoto tina makolo nazako tambola lisusu te esali ke ndenge bazako manga na hôpital ti bazokendanga na ba centre oyo eza na Lingwala na Kinshasa bakinoa bayebi yango tabuma na centre na Wileri kuna ta bazotraitenga entre ta soki tozongi na ndako nazali kokima mama po papa azozala neti azokende mosala nazokima nazokende epai oyo bato basaka baentraînement. Tant nazo ke mona nazo sala sport nazo meka kosala sport mama azali kosepela te mama azali kobeta nga ntango nyonso mais nazali kaka kokama na sport wana ok nzambe asalaki ke na nzela ya sport wana nazonga makasi baparalyse wana etika ngai ntango naye kocomprendre ke
sport meminga na ndenge ya malamu ba paralysé tikinga na kangama na sport wana mingi. Après aussi sali tu wana tana yoko koma catcher. Komba liboso na bundaka ya catch nazalaka tana eloko moko babengi fétiche na nzoto te. Mais tangu na bundi komba bat bazo sepelani na obunda na technique mais alaki avenimo babengaka panzi. Papa moko azalaki wana azalaki féticheur azalaki penda na ndaku ya féticheur oke penda koti ndaku ya nganga. Na kendaka pa ya tata wana na sololaka na ye ke naza catcher na bimi catcher sika nazo bunda me nazo gagner te. Bat bazo gagner nga kaka na bakisi. Alors papa wana yende mutu esalaki ke akatangana no bakamo ona kobeta mutu coup de tête po mutu akwe ya kao. Le papa wana mutu akatanga bakamo wana nde tangu nake na meki yango na moni e réussir nde epesa nga sentiment ya biloko wana na bundaki 2-3 komba na réussir na biloko wana. Mais tangu na yo koma na 4e komba mutu to bundaki ne azaki na biloko koleka biloko wana. Nde salaki ke esimba lisusu te. Tango na mona simbi te po na nga na mona ke papa wana biloko ne tikali na se fona luka mutu oyo aza na niveau koleka ye. Na kendaki na ngambu ya o babengaka kaluka. Kaluka eza baza na kini bayebi yango bava na kini eza na sima ya mai ya makelele. Na kende na kaluka na kutanaka na tata mususu azalaka kuna azalaki ndundu. Tata wana yele susu abanda yenga na biloko wana asali nga biloko mususu ezake na evraki nango l'air wana tozalaki na ba année ya ba 1987 pour départ nanga ezalaki 1986 on a meka cher ne na yokoma na 87 na ke na ngambu ya kaluka papa wana apesinga susu biloko mususu na sala na evraki nango ti malembe tango na komona ke ya papa wana ekomaki lisusu se na déplacer kaka na même kaluka na ke pa ya papa mususu le papa wana na mona ki azali makasi po tango na komaki pa na ye na lobi kutu nanu te me ya yebisinga oyo nyonso nga na zoluka nde sala ke na solola ki na ye na yebisi ba posa nanga apesinga lisusu biloko tango apesinga biloko na ke nango na evre nango lisusu ezwa nga susu temps. Alors na temps wana ti temps on komona ke na kutani susu na bakachere mususu oyo biloko ezaki makasi na sentir ke biloko na ngeza na se na ke lisusu na tiki papa wana na longwaki wana na déplaçaki susu na ke na ngambu mususu na ye batu bayebi foire fikine na sima fikine ezaka na rivière moko ezaka wana rivière wana ezaka ngambu ya ngaba na ngambu ya lemba. Alors na kenai pa papa wana yesu azaki féticheur bat bazako kende kuna mingi papa wana azaki na biloko makasi papa wana susu apesaka nga biloko tanga pesinga biloko na kende ko evre nango lisusu tango na evre nango na monaki ematsainga lisusu valeur tanga ematisinga lisusu makasi na travaki nango ko sala ke na saki su succès makasi nango sima nango babiloko nazaki nango comme ba démonstration on a lobi ke nazokota banzete koti ebimi na mupanzi nazokota machete koti ebimi na mupanzi na babiloko ya moto wana eza baninga kaka tozaki kobunda na bango nde bamemanga na nzela wana nazaka na baninga oyo moko akufa komona ezaka Blaise me bazako benge Zefuni azaki grand frère ya moninga mususu tobundaka na bango maître biceps grand frère na ye propre bazalaka na ba maître mususu ebele bazalaka wana bango nde bamonaki nga nazalaki na ba démonstration makasi bamemaki nga susu quelque part opai na kena kozwa biloko wana ya kokotisa banzete et puis kotumba banzoto na moto nazwaki babiloko wana ememaki nga na succès lisusu makasi nde esalaki ke na continuaki koevre nango tina ndenge tokomaki kobunda de commune na commune baedingwe bazolonga na matete bazwa kobunda na bumbu tozobunda na bango bakachere bauti na bayolo lero bametre shiro bafoli sida bazoya kobunda basibolite bazoya tozobunda na bango nde lero wana sikoyo esalaki ke
tango tobundina bamosusu bazali lokwa bagrand epai na biso nde tokomosangana mpe na bango kokende obunda bapa mosusu kokende obunda babakongo kobunda babandundu kobunda na bamboka ebele kino na ndenge nakende kobunda meme na ngola. Donc partout nabundaki litombolaki quand même eloko wana. Donc oyo emonisi mpena kacher makasi na miso ya bato mutu mosusu akontribua mingi na vi na ngai ya catch. Maître Amigo na Kinshasa azalaka basoda ya ntango ya kala ye mpenza nazopesa ye mbote ya passant. Donc akontribua makasi na vi na ngai. Donc nakute na bakachere ebele nabunda bakachere ebele jusqu'à tel point que bana bakome kosepa na biloko wana te. Bana na ngai babalaki bana bazobota bakome kotelemela nga papatika. A partir ya Kinshasa na bana koyoka parole de Dieu nazoka parole de Dieu esalaki lokwa ke na bandi koarrete mokie banini mais tellement basentiment wana ekotaki nazalaki moto nazalaki kolinga koyoka mpasi bakachere bazoleka te fanfare ezobeta soki sentiment wana ekoti mbala moko ezotinda nakende kaka kobunda ezotinda nakende obunda mais mokomosu naye kokomprendre te nakutanaka na kumoko oyo eyaki mpo earrete nga kachi. Nayebi te soki ezalaki ku wana ezalaki message ya Nzambe mais lokola nazalaki moto na mikotisaka mingi na mambo ya satana. Donc nazalaki na ekute nango te nabunda komba moko tobunda na bakachere babundaka Brital tobunda na bapapa Kanza tobunda bazalaka na baerosport kachere moko azalaki kobunda Brital. Alors ta tozobunda na bango tango bamenasaki ngai bamenase ngai batie ngai na se bamati na 3e corde basotaki moko na bango azalaki kilo makasi monene akokitela ngai na cheville. Alors epesaki ngai cheville choc ya cheville makasi tango nazwi choc wana esengelaki efale na arrete makambo babunda kati oyo nazalaki kobundaka na choc wana. Tango bato bayaki kolakisa ngai mama moko azalaki na makala bakobenge mama Ntimba azalaki kosalisa bato bamambo ebele bapotali bongo banini bamalade ebele nakende pa mantimba wana akataki nga banzoloko esalaki ke earretaki cheville arretaki nazongeli kobunda nazobunda. Donc naki mutu moko nzoloko ekotaka nga mingi. Donc soko otali nga na maboko partout na makolo okomona basigne ya nzoloko mpo signe ya nzoloko o bakata nga banda na ba 1986 ba 87 88 tina ba 90 wana signe nango eza ti lelo oyo. Baerere mosusu oyo tosalaka ntango tobongolaka motema oyo nazoyebisa na bato ntango bakata banzoloko wana esalaka ke il fallait nayebisa nyonso na bato oyo bazali koya koteya nga mpona bongola motema. Merci maître obeteli biso mingi aspect physique toza besoin balandi na biso basabona pona biso toza besoin toyeba aspect ya kati dans spirituel demando vivre comment tango zaki na monde wana demando vivre comment nde toza posa toyeba. Merci mingi na motuna otuni bon nga ezalaka boye nazalaka soki naza normal pona kota na monde wana motango na kota na monde wana batunaka poste nanga po ka ndenge ezalaka poste ndenge ezalaka baposte oyo ya bato ya telefone parceque poste nanga ezalaka batunaka nga poste esengeli ezala wapi po baposte mingi ezalaka na basimetiere. Alors nga poste ezalaka na cimetière ya Kintsuka. Merci sori tokati yote maître poste la kisinini donc toza posa toyeba parce que balandi biso ba comprendre te poste yango za nini donc poste nini donc poste ya nini donc. OK, merci. Omoni tangu batu babengaka na exemple nango na pesa pona ko comprendre. Tangu batu babengaka na poto. Appel ya poto po eya pa ya mutu elekaka na poste na biso neto na poste na Kinshasa. So comme na poste nde atinda kango po eya pa ya mutu oyo asengeli nango. Yango pe biso pe zalaka soki olingo senga eloko moko na monde mystique tozoko utiliser poste. Alors poste wana ezalaki poste na ezalaki na cimetière ya Kintsuka. Alors ezalaki na batombo ndenge bomonaka ba croix. So baba yokunda mutu croix wana bakomaka numero bakomi kombo ya mutu bakomi
année mutu wana no bakomi numéro wana soki bakomi yango batie bar batie année na suka oyo mutu wana akufeli. Alors ngai tombo wana ezaki tombo mutu asa kufa wana mutu wana numéro na ye oyo nga nazali kosalela numéro yango ezalaki 0037 bar 77. Donc mutu wana akufaka na 1977 yango nazosalela numéro na ye na année wana nde cri nazali kobela alo cimetière ya Kintsuka alo tombo numéro 0037 bar 77. Ezalaki soki na sisi koloba ndenge wana tombo eningani ntango eningani eza lokola esprit eye na tombo mpo nga na benda yango nde na koloba prière ndenge ntango tobongola motema tosaka prière eyekompa nzambe prière oyo naza koganga bato bazotanga na koma baza koyoka na koloba do na ana ayukula mandene do na sapakatano amen. Si ni prière wana balantine biso ba comprendre maître que expliquer biso bien numéro wana téléphone pour to comprendre te donc prière wana elakisi nini prière wana c'est elakisi nini. Bon prière wana eza lokola ozosenga na ba grand maître na bato bazotinda puissance ke ngai mosali na bino na sengi puissance eya tango ba ko envoyer puissance wana ta koya yo moko yeba siko ndenge okobando utiliser puissance wana na ba besoin na yo mais puissance ekoya pourtant nazo ba dona ana ayukula mandene don donc prière wana ata na lobi yango mutu moko akotikala koyeba ngo azate mutu moko akotika koyeba ngo azate l'air wana esprit ekomi nde obandi ko utiliser yango ndenge nazali koloba bestango tobelelaka esprit wana esprit eyaka na ring eye na ring boy eloko nakopesa exemple moko eza exemple nazopesa po comprendre ndenge besprit eyaka tozali na katiere mosusu akenda sonambre po zampe selemani moja edingwe mpe azakosala biloko wana ntango selemani azakolinga beta tête dans le vide bien patte dans le vide ntango asalaka évocation wana abengaka esprit wana eyaka na kati ya ring eza lokola mutu mobimba yaka na kati ya ring so mutu wana ye atelemi kana esprit etelemaka adversaire azomona ye mais bato baotala baomona ye te ntango ye azosimba mutu azokata suki aotya na monoko azosimba azokata aotya na monoko azolakisa deja esprit wana ke mutu nde elingi osala azokata ntango akotala esprit wana atali adversaire abouge mutu ntango abetaka coup de tête esprit wana muta poussa na kaye muta poussa na abeti adversaire coup de tête ba adversaire quoi mais ya zaka distance bino bozomo na ye abeti boye muta quoi mais muta beti ye azawana esprit amona na te ka nenge dingwa salaka ata soki alinga binisa mutu tanga benga esprit ye esprit wana yaka ti etelemi liboso ya mutu esprit wana bandi kobina et même mutu na danse mutu pemba moko akoti na danse bandi kobina. Merci maître. Donc tango bato ba olanda biso vraiment tango liaka ba michopo biso to mona michopo na misuboy est-ce que ezala non ndenge ni toza posa toyeba. Bon omoni makambo ya michopo wana makambo ya michopo ngapi na tsama mama michopo te mais tango to vanaka na le viedi tango to solo laka bino benga viana viedi biso to benga viedi te to benga rigen donc rigen wana tango to zalaka États-Unis zaka na président Rigen alors edingwe le wana za kotalisa bakache nyonso ke naza Rigen pour président ya États-Unis za Rigen awata sa na Rigen don naza président bakache nyonso don na force na mamu nyonso ya moni to benga na kombo wana soka avec mtabenga na kombo na ayebi déjà ke au kacher tango to yebi saka vina biso Rigen na tango ko tuna ye azotalisa azo expliquer nga tango bachaka mutu na se abengi esprit tango yaka wana esprit ye na babiloko nyonso oyo esengaka il faut kokata kopasola nde yango monake edingwe tango apasolaka mutu par esprit l'esprit ye
tango azopasola bapasoli par esprit ti akotisi azobimisa michopo wana mutu aza susu wana te bomoto elongwe esprit moko ye wana asali bamakambo nyonso asala wana ameli michopo tango azongisaka bozomona azozongisa bomona azotonga azokanga me mutu wana tango kombe kosila boka komona ye place wana batongaki bokomona jamais singa batonga donc eza lokola batongi na esprit ezongi normal nozomona donc yango ezolakisa ke esprit mama nyonso basalaka na esprit donc nyonso elekaka na ndenge esprit donc moyen mutu ya normal acomprendre yango eza te toyeba lisusu bato baolanda biso vraiment toli toyeba siko ntango michopo na elonga moto ana osuka ndenge nini omoni te maître akufa to ndenge nini na nsima mikolo akobela to ndeni mekani okocomprendre to oexplike bato balandi oyo balandaka biso na kati ya Kinshasa elengi. Bon mutu wana akokufa na minute wana ntango bazosala démonstration wana akozala susu esprit ne ozala wana te akufa na minute wana mais ntango kombe esilaka kaka mutu asali ye babiloko wana azongisaka esprit ne ya bomoto ezongi yango mona esprit ezongaka mutu azongi normal mais connaissance na ye elongwaka moke connaissance elongwaka moke po esprit na minute esprit elongwaka wana ekendaka na monde nde bomoni esprit neke na monde kuna basaisir ye esprit etikali wana basalisali yango bamouvement basalisa yango mouvement ti ntango akosisama nyonso abelelaka esprit batiki ye azongi ndo moni mutu azongaka atelemi pe bomoni atelemi atamboli. Merci beaucoup Naba Obo Landara Biso na Kinshasa Elengi. Tozaka na maître oza première partie. Bo s'abonner toujours na Kinshasa Elengi, Kinshasa Information. Boko kuta la reine de la presse Azawana. Mais toza lisusu na deuxième partie, toza lisusu na troisième partie. Selon bino ba Obo Landara Biso, ndenge ngaza servante na bino kaka. Donc ndenge ka Obo Landara Biso Information. Toza boko mela biso bobenga biso na numéro eza na front d'écran. Boko mona. Botu na pe ba question moko oyo naza mettre ça disponible pour Nabino à répondre à ma question nyonso bobenga bokoma donc naza pour ça va commentaire Nabino za première partie deuxième partie to yamba maître boza maître zawana. Merci maître vraiment une invitation oyo oyambi au permettre biso oya na kata plateau la reine de la presse congolia to komi na suka numéro de téléphone na okope ça. Mon numéro de téléphone nanga ezali 074 268 44 80 074 268 44 80. Nakopesa mbote mingi na balandi baninga nazopesa mbote mingi na maître biceps napesa mbote na maître libasho maître shungu maître loboko maître nina maître bazebele nazope maître nyonso maître saidi nazopesa mbote maître baleki ebele nazopesa mbote na baleki pe napesi mbote na fiston napesi mbote na Jacques napesi mbote na bana napesi mbote na Maria napesi mbote na Belbiche napesi mbote na mama Coco Claudine napesi mbote na maître Prince napesi mbote na mkubwa na biso Mukulu napesi mbote na mama na ngai na mama Belinda napesi mbote na mama Chantal napesi mbote na mama bazebele moya kotanga bino ezate napesa mbote na bino nyonso. Merci mingi na ba obazolandanga bokolandanga lisusu na mbala sima na deuxième nini ekoya. Merci mingi en tout cas ba on atangi te bo comprendre kaka bambote be na batu nyonso. Merci na pesi pe susu mbote na bon baleki boleke bele boleke bele moya kotanga tanga bino penza bele ezate en tout cas mais na pesi mbote na bino nyonso. Merci beaucoup. Merci beaucoup na pesi mbote na